Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama muluba au ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis allemand mbote na yo pourquoi pas na mon vieux jupe suisse bambote na yo na Georges Jungo tete la Kema Fumbe bambote na yo vraiment ebele mon vieux et sikozwami. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka na droit ya koyeba maye o ezoleka. Lelo tozo me ko mpe na nuko sala analyse, pe tozo beta lisolo na biso ya lelo. Analyse na biso lelo tozo sala sur ba pasteur na biso lelo yo. Po bala na mwasi na yo, o bala na mobali na yo. Il faut auto na volonté ya Nzambe. Tokoyeba ngo na bandeko na nga toza na bango na plateau. Eza bientôt za mabe. On peut pas ça argument na bango ni nezo la tseke eza bien to za mabe bande ko balandi lisona biso ya lelo ezaki na frère moko assemblée na église moko awa na Kinshasa awa eza pe église munene yebani vraiment to kotanga kombote bande ko et comme na ton frère azu vraiment musale sengi non faut abala mwasi na ye mais moi si na azaki na église na ya bande ko sambela bazaki même église te bande ko balandi frère bisi moi si na non il faut to kende okutana na père spirituel na nga fo mona ye po de ape na betaki masolo ke na ngina bala na ko présenter yo ye ba komi wana avant kutu aya ko présenter a solo na na pasteur avant ya présenter moi si pasteur a ebisi ye na église on est au sambela boyo mona bande ko basi ba sœur baza yo moni mwasi te non pasteur avant na église on azaki na mwasi na ngayo tozala na mais malgré tout il a priaka awate mais na zala mwasi na pasteur abi problème te yaka na ye comme ça na monai ba ye papa solo liwana ka ne ba pasteur ba solo la ka na bandim na bango ba ye ko pesa problème on ne ba limba balana pasteur lilo basuka yebisi bango abi ndenge za boye tozo prier botikelanga une semaine nazo kota ba prière il faut na tout na volonté ya Nzambe pona libala na bino bandeko ndeko mombali atiki pe ba préparation na été na ndeko mwasi ba continuer toujours ba préparation na bango une semaine eko kakate eko ki bandeko balandi ndeko mwasi il bazali na rendez-vous na pasteur pour pasteur pe so kozane rendez-vous za koza rendez-vous na docteur chaque date ya mwa wana koloba nonde yoko ya bango pe date sango ekoki azwi pe ayena ndeko mwasi pasteur alobi ndenge za boye nga na tuni volonté Nzambe Nzamba alobi ke mariage oyo ndeko na nga frère na nga mwana na ngai okozala heureux te toba na volonté ya Nzambe mwasi oyo te nde mobala zotuna na sala nini mwasi na nga to souffra na ye to pasa na ye ba moment moko ya ndenge na ndenge nazwi musala to ekoma to bala na pasteur alobi que abina tuni ye darling est-ce que pasteur okoki ko sambela te soki ezalaki impossible comme possible pasteur abi non lukata ser musu na église mais moi si wana te mais titima nazanga moko te na plateau na biso ya vous avez droit de savoir lelo nazana Gauthier business nazana na mutu so azo intervenir aza vraiment longa sika na kolinga ye moko se présenter na kobanda na Gauthier ya Gauthier bonjour bonjour la canon bonjour na ba fidèle nyo surtout ya check ya boss ya Pembe Sibu Mutombo. Merci beaucoup ya Gauthier. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a ni na ba fan tout bazolanda. Comment on a Suzy Mandondo? Suzy Mandondo. Merci beaucoup Suzy Mandondo yepe aza parmi bato bakobanda ko intervenir na Congo Check Check TV po biso to yambaka kaka to yambaka to boya rate ozanda kwa munene
patron na biso ye mo aza mutema munene le roi stade de martyr yango biso mo to continuer ka koyamba Suzy ya gote business j'espère bolani vraiment lisolo na biso sujet na biso to pesi ya lelo ya ndeko mobali ndenge abe ko présenter copine na ye pas pasteur alobi tikelanga tona tout na volonté nzambe mais pasteur aye ko apprendre ye que faut pas obala na mwasi wana pona tuni moi na tuni nzambe nzamba alobi que ezo permettre te vraiment bobala na asa mwasi ya vie na yo te ya gote analyse pas ina yo d'abord. Oui, analyse ça que papa pasteur aza papa ya mulimo papa ya mulimo lingo ba muto aza na vie ya bato yazo kamba na maboko na nzela ya mulimo mais na banina bo mutu o nzamba keli mutu pour que nyonso chaque instant ya vie ya mutu a tournaka toujours regard na vers le Seigneur na nyonso mutu akosala na nyonso mutu akoluka na nzela nyonso mutu akotambula esengeli na mutu a tourner regard na ye vers son Dieu a fungula matoi na ye na koyoka lolaka ya nzambe yango na tobengi volonté ya nzambe c'est-à-dire que nzambe akoguide ye ndenge David alobaka na psaume le Seigneur guide mes pas moni ndenge David alobaka na kotombola toujours miso na ngai epai ya Yahweh esika lisungi na ngai kouta parce que lisungi ya moto sur cette terre euta kaka epai ya nzambe mais akolekisa ngo de manière oyo alingeli na volonté na ye na kozwa bolamu na nzela na yo na nzela ya metitima na sima ya kamera na nzela ya ndeko Suzy donc eza bongo moni yango na tango ndeko wana ye aye na ngo epai ya pasteur akanisa ke eza malamu ke nzela mona na nga kotambola le mariage c'est pour la vie esika ko vivre pour na libela na bomoi na ye eza malamu to tuna na nzambe et puis nzambe ayanoli donc démarche pasteur ezalaki normal ba tuna volonté ya nzambe surtout que mwana wana salela nzambe aya zo mwasi moko te aya pourrir la vie aya zo mwasi moko te ko longole liboso ne longi na nzambe ndenge toloba na ilanga na lingala aya zo mwasi moko te oyo akotindike penza musika na ecclesia yango na pasteur amonaki atuna na nzambe et Dieu a répondu c'est ça la volonté de Dieu. Volonté ya nzambe ya gote pourquoi pas nzambe ya koka kokoma kota la paix eloko eza impossible pas nzambe komaka possible oyo lobi bible yango moko wana pourquoi pas pasteur tango amona kike mwana ye ko présenter déjà mwasi alingaka sala prière que nzambe ya sunga bango bakende liboso donc bazonga sima libalo esi balinga mobala bi ba souffrir na mwasi na ye po ba ya kokoma lelo boy mais baka bonate ke po akangi mobali na mabe to mobali akangi mwasi na mabe vraiment quelque place wana vraiment non c'est possible hein? C'est possible mon ben ainsi dit l'Éternel tout le monde na Bible non nzamba tindi prophète je pense Samuel aibisa roi Ézéchias que maladie aux obéla et comme mon a loué kufa na yo mon Dieu a dit Dieu a parlé nzamba lobby yebisa Ézéchiel que maladie on est comme mena liwa prophète azobima Ézéchiel abalole longi aleli mawa nzambe abi nzambe kanisela ngai balobi prophète akoma même pas na porte de sortie nzamba lobi ne zonga moni nzamba za nzambe ya mawa nzambe aza nzambe ya bolingo. Et le premier zani siko, c'est que serviteur de Dieu, homme de Dieu nda tout nzambe. Nzamba répondre. Si qu'on de koana, loko Ézéchias, est-ce qu'il peut tenir sous nzambe? Mon question est-ce que zaleli l'homme de Dieu loko la prophète avec Ézéchiel, nzamba lobi okufa. Non, serviteur nzambe soka boy likambu na relation peut-être ya gote. Le cause la tout monde nga to vivre na mobali. Peut-être mobile anaza mobile vie noté nyonso zo forcer azonso toujours mabe to moi so anaza moi sa vie noté ozo forcer nyonso mona kake azozong se lomba makambo bwa mabe ozo la tseke boka bwana mais yo zo continuer ko forcer moni place onande ekoki ozala bongo mais non que ya o akangi mutu na mabe te le côté pasteur alobi que en tout cas nzambe alobi que moyete kasi ngana zo bateto zana ko la volonté ya nzambe na peso exemple moko wana similaire c'est-à-dire que prophète aya yebisi roi serviteur de Dieu peut tout nzambe nzambe peut ayebisi serviteur de Dieu tala position nanga volonté nanga ezali mwasi wana te siko problème nanga ezali est-ce que ndeko na mobali na mwasi bango bako sala pété lokolo Ézéchias bazonga balela nzambe nzambe kanisela biso
na niveau tout de suite au comio au démarche tout de suite sali tout de suite au boti déjà moi ma premier PC salemi nzambe kanisi la biso kata mawa nzambe nzambe na mawa nenga avec na Ezekias au kufa sous j'étais pas baxela que 15 ans mais de toutes les façons Dieu a sa petite volonté nae a petite position nae c'est à nous maintenant tout ça la démarche wana to le sous nzambe. Merci beaucoup ya Gauthier oza mon côté Suzy Olandi ndenge ya Gauthier sali analyse selon ye alobi ke bazonga susu balele la nzambe na bité attend que moi si au souffrir na mobali na yo bokomi na procédure que bobalana pasteur ya mobali na bike non oza moi si wana te ozo mériter moi mbato ba nzamba permettre te analyse d'abord et pas ina nzamba permettre te ndenge pasteur fia pa sambila non et on a tellement de posana ngai na bana mbela na tonga pasi mbala yo zonzamba pambola zu musala ngana sambela ye mbala ngaba sambela ye na musala ni bisi baisi mobali fo oluka mwasi otibala mbala tubute kulumna zu mwasi ngana bana kata passe fo na bala mwasi na honorer na miso batu na pese mo valeur on doit ça qui copier au terme ba coin habiter mwasi na alliance mbala menga pa pasteur na ba on pasteur ba bio ngaite non si on ngaite fanga ke pipa pasteur biso poto sambela pe donc o pasteur na nga oloba erata mobali mwana via pasteur amona ki bon te melu keka moi si kuna kati église na bango pesa ntango pasteur ba ni famille ba ko do bongisa balamba ba mona ba la alliance ba sa la fête ba ndeko ba lia yozo bimo mwana mwana piete suna ndeni yebisanga ko ndaka eloko père spirituel na yo alobi non père non nous c'est ya ko ba nzambe te ye fa ko lo ba po eza posa moi jenga sona keta na kati église nga fia kati église na bango yango so boya mwana frère na bima libanda ninga balinga kati église non to ba kolingana neto bala ke sœur mo boboza na une église bobo bala na sœur na frère eza mabe non eza mabe pété pe mususu balinga bala libanda so azi libanda koti na kati église ne ba comme ça ma place moko et ateka obligé quand muto bala kati église de boza non faut ba luka pe libanda kota nene obobenda munzimi bazo ba ondeni na libanda neto kuna to ah frère neza belsunza lingo makasa fola na to atalika na za respect na bina sala nzambe na bien mdi mtazu frère ne ntango akifiancer ba ntango apasi na ba ntango to wala mama tembe na ba ona tomso mukie pasteur zalaka te tant le ba komona ba ngombe ba pondu ba tiba mbisa kauka ba nini pasteur amona ni wana susuyete ngapela tia bomba mbolongo na sina sambe po nzambe yeba na to pe voter so da volonté nzambe pe to volonté nzambe te to kabwana yaka te pasteur yemo nda lobango fo ngapela sambela so pe bon te to kutana papa to tia mabongo na sima to sambela to pe volonté nzambe encore ko nzambe ngolobela ka ba pasteur biso lobela biso te fo nzambe pa lobela pe biso to ko yo ko ngopela matona biso moko so da volonté nzambe te nga fansi famille so za n'est pas calamité non o nzambe ko la mutu nyonso tout na tu peux kota mabongo na so samzambe na za poso tinyali mobali soka baza ya yo nzambe ola sota lo mom ki ainsi mom ki nzambe ko la kiso ngape fo bala kisanga so bon pe sa on pense atsa mabongo na se le la pe nzambe na poso na yo ka pe yepsanga soki mobali na za mobali na ngate na tika face tous les deux familles na esi bango mbala na za mobali na ngate nzambe le singa na ko mobali msa ye ba pasteur ki sasa ba ko mosa so ba nzima mala ka te ba fse na bon baza ba fiancé te ba balite comme mbala na za na mbongo yango ko loba aboya yeba ko nga sena kati église na bango aboya ngo bete azwa mbali na yeba ko sa ma église ya mwasi na ye o nga na posol bande yango wana. Merci beaucoup Suzy ya Gauthier Olandi ndenge Suzy a sali analyse selon ye alobi pasteur na biso ko sa bongo te moi si baba na mobile na na passe jamais est-ce que ça obligé faut lingaka na église wana amatembe balolamba te problème ezakuti ya kolinga na église te problème ezalinde ya koyoka mungu ya nzambe comme ça peut être moi na église tout comme ça peut être ndeko mususu ya libanda o passer à tourner kaka na kati ya bande quoi o sepele na ngote mais tant nzambe déjà tourner bon montrer que ya Gauthier ça une intention mabe déjà non a lobi en clairement te pourtant ko pesa une réponse a lobi te que donc dès que nzamba laksinga que moi si faut bala Yvette ou azara na chorale non alobi kaka ke aza mwasi ya vie na yo te luka mwasi mususu c'est tout ozomona problème ali na biso bato o nzamba keli biso bato to linga kanzambe to zalaka na makolo mibale epai ya nzambe. Dieu est notre père. Papa mon côté alukilaka mon ane mabe ninga zolba na Bible non papa mon côté soki mona sengi libanga li papa sake libanga asenge mbisha pesa ke nyoka mais bongo ngai tata na bino ona leki kutu batata wana
na nguya na makasi na boju na makambu nyonso nga na salaka nyonso na batelaka bino na lalaka te tango bondimbaka bongo ngai soki bosengi nga na kopesa bino loko mabe mpona nini c'est que posa ya nzambe le jour départ yali akopesa biso jamais loko mabe alingeli ka ndeko wana eloko ya malamu yango déjà yebisi ye c'est amena ya ndeko wana ya kondima to ya koboya po nzambe tango azoloba bongo elingo lobaki na bombelo eloko ya malamu. Dieu est toujours du côté de l'homme. Nzambe alingi azala malamu mutu azala malamu mutu azala na esengo bakoko so tokutana nango na bavi na biso ezaka po tozoyoka mpe nzambe te tozotunaka mpe nzambe te tosala oyo biso tolingi na vi na biso. Donc pasteur aza kaka papa oyo pe aza na se ya makolo ya papa aleki bapapa nyonso yango azotuna nzambe eza exemple ya mutu kolobake na nyonso oyo kosala il faut otuna nzambe. Si déjà au départ atunaki nzambe likambo lingo ozala te ou si déjà au départ tango alingi abala aki kotuna pasteur ngo tango amonaki bongo mpona ni bandaka apesaki frère mona kati église tabala kasi c'est ça la réponse. Non papa c'est que ça va comme ka mpona ni ngabona oboya na sa obenda pe mbana toke église mususu so pe na kene église na babika ndemo toki na catholique pour les catholiques qui partent catholique to inde so ko ba ondima boko bana na pe o fan place mo fo na fo na bino ka pasteur aya pasa ba mtima kati église po bino se maman to se ka pasteur wana pesa pasteur ndongo ngolo bela loko asser wana tshaka badim te no mabonza kuna te yango pasteur o saila ki mute ya mabe ya solo ko yango wana ti ala pasa ka moko na kati mwana ka moko ba bala na kala kati na ndeni alors bazo mbaye na ba ko sambela hier ba keta na katu po catholique qui parle en mamte bo bana na bien à l'aise. To comme déjà presque la fait analyse na biso tozo chiter la biso déjà phénomène ba pasteur oyo tozo tamola to boité bible lobi faut tamola na ainsi dit l'Éternel les anango mabete za mabete mais tangu moi sina mobali bazo lingana baza pe na droit otuna volonté nzambe oui ezalaka nango bongo mais na yo pasteur okoki pe ko sala effort o commission impossible comme possible non que yako pesa watu pasi ko kabola te église ezawana église ekabolaka te église sangisaka parce que o to komi oloba e komi déjà ko kabola kotala ko yebisa mwasi ke oyebisa ndeko mobali ke nzambe volonté simito boya kaka ndeko mwasi boy en tout cas ça passe kolingana ezaka facile kokabonezaka un peu difficile ba pasteur na biso le lobo zala na place na bino ya ki pasteur non que munzimi lokolo za père spirituel kama père spirituel e bomamboka o mikotisa lokola yo za dadi mwana soka ye il faut yo mikotisa na kati na yo mikotisa komo décider likolo na ye non aza mukolo ayebi ndenge nini azosala soka mona kike mwasi wana za mabe alingaki peut-être akomati na niveau ya ko proposer ya bala ete akoma niveau ko ko présenter ete ba pasteur na biso fo boluka bo sangisa quelque chose nzamba boya qui volonté wana okoki pe ko prier et pas nzambe impossible zakate tout est possible en Dieu to ba lokola tozo croire na nzambe photos à peine à kondima ke nenga balobi ke darling peut-être akobala te na ke pas pasteur nanga prier lenga osela nga ba prière na za sûr que na kobala non que na ko tambola ka ke ndenge kaka o wana ebisa nga ke na tuni nzambe nzambe abifi nanga momba na obala te eza bongo te ye gote to komi déjà presque na fait analyse na biso conseil ni nozo pesa ndeti na ba couple na ba pasteur na ba genre ya ba problème pose comme vraiment ebele makasi omoni bolingo ezali kama mutema et puis bolingo au départ ezali kama une attirance une attirance physique tozana na attirer ni na moni mwasi kitoko boye na moni suzi basi kitoko na kozala attirer et puis na ye vers yo. Mais si je suis un priant, bien que je sois attiré par cette belle créature au bino bozalaka, mais na bungai na bombo moto ya bomona na nzambe, il faut na sambe la nzambe. Ozomona, ngana zolo bela pasteur na ba musala na ya sali. Mais loko pe pasteur ko bakisa moko ya ko bakisa, ya ko tinda pe lisusu ba ndeko na prière. En tout cas moi j'ai prié, bino pe bokende ko sambe la pour que nzambe a confirmé. Ozomona po charge on comme la pasteur te. Il faut que bino pe bokende ko sambela total anime ou soit yakala mwasi na auto sambela sous ensemble total o nzamba ko révéler et puis nga soki pasteur non senga na nzambe mimoni sape na bango lobela pe bango tali sape bango soki olingi yango te tia sini moko opena ko kabola bango na kimia po nyonso nzambe za na kimia même so nzambe linga kabola bango ba kabola na kimia moko ba comprendre kate oyake opaki abali opaki abali. Vous mona voilà.
Donc na état likambo eza likambo na tout na kaka en tout cas bande ko libala eza monde à part. Libala eza na ba réalité na ngomoko boye, il faut que tu sois vraiment préparé, il faut nzamba pesa yo motema moko oyo oko supporter. Et lorsque c'est la volonté de Dieu, on se supporte facilement. Voilà. Merci beaucoup Suzy, to comme na biso déjà presque na fait analyse na biso ya lelo. Conseil ni nokoki opesa na bandeko ba problème ezo komela bango lelo. Conseil na ko pesa ba mi balé mos na mbal. Pasteur alobi na e eza volonté nzambe te. Moi c'est à cause de mon bali, à cause que ça pasteur na bango. Bon mi balé, pasteur mon pas kota mabonde bon so mi satu na pasteur na bango. C'est ça volonté nzambe te. Atika so la volonté nzambe bako continuer bolingo na bango ti babala ni balata balance basa il faut na bango o nzambe tine bango basa bota bana bango o no consommer pesa bango ba ki na église apa ya mwasi basambela pe bako pe o pasteur ya mwasi pa koloba po ba dosko ndenge mbaza ndenge moko. Merci beaucoup Suzy, ya gote mot de la fin na et puis bambote na ba ya yo tozoka bona déjà. Bon, tout cela n'a confiance dans mon kilia, tout cela n'a confiance. Sur aux anangam nzambe cela n'a pasteur no confiance. Ndekoloba ekuna moté na sekagi abi ba catholique qui parle ba ngote engala catholique. Ba ki pa makasi. Makasi iskana bali balandele biso makasi. Po balingande ba blague te. Yango ba tunso ba kanisa ka ba ki pate. Tout cela n'a confiance. Et puis to biso moko nanu, biso moko nanu batu, mutu yo moko bien que ozana dadi na yo, neto ko benga mo ba dadi, ba papa, biso moko pe nanu to zala ba priant. Mutu yo moko fo ba otanga Bible, mutu yo moko fo ba ko fukama o sambeli o yebisi penza mbeli kambu na yo, nzamba ko lobela yo et puis au mona tango ke pas passer na o nzamba lobeli munzam passer zanonka ka confirmation. En tout cas on appelle simbote na patron ya chaîne oyo Sibu Mutombo leader ya Pembe. Ninge to sepelaka ko benga na pesi vraiment mbote na ba fidèle ya check et puis to sengi na biso bo s'abonner bo continuer ko s'abonner parce que awa moi différence ezali awa n'importe quoi les karaté na pesi ka mbote na bandeko nyonso balinganga bandeko nyonso to ba sepelananga et merci na yo la canon nengo ya minga lelo na pesi mbote na mon ami personnel na Kinshasa lo na pesa ka batakini mbote Jerika Miende vraiment les mobile ali tout mobile ya mbuma na zolo na pesi mbote et puis bon na bino nyonso bozala ka bien quoi. Merci beaucoup Suzy tozoka bana déjà mot de la fin na et puis bambote na baye yo. Mot de la fin na ngezali bombe mosno mbali basambila basa la volonté na bango te non un sous pasteur pas ko bana na raison mais bombe ba fuka maintenant mosno mbali ko basa ta gêne pour na prier na bango pour na libana na bango. To bala na to ba sa to sala libale za pona mbala moko za pona mbalete alliance no lati pona mbala moko vola no lati pona mbala moko mai meto ata on tout okufi watu la kata sekendo lati voile de bona za to benga mbala mibale basambela bakumisa basenga volonté nzambe so za volonté nzambe babalani so za volonté nzambe te batikali basi bazebele mbala kozwa moi si pas ozape mbali mususu pesa suki on pesa mbote na famille nanga na pesa Elise Fatak mbote na pesa Emile Fatak na pesa Stéphanie Senga na pesa ba bébé na ngai Jessie Joyce Neftali journaliste ngabo makasi msuki wana. Merci beaucoup to comme déjà na fait analyse na biso ya lelo to linga to sala bino mwa mukie lelo to bande ko lobaka ka pasteur ko koma na ko décider likolo ya mondimité yoza wana oza père spirituel oza na ba limite faut limiter zala non que nyonso koma ke pona sala boye faut pasteur na ngalo bazongi saboye quelque part pe bozo perdre valeur na bino place na bino ya côté ba tchara bino bozo ezo longwa penza potango ekoma na batumsusu bazo interpréter ko finga lelo pe komi batumsusu bazo finga ba pasteur boye toujours bon meka un peu eza loko pas docteur oyo na kenda ki ba traiter nga malaria mais qui soit comme lenga simba ete sisenga malaria te non na moni faut na changer médecin pour médecin na médecin za na kisi na yo akoma ka selon ye eza pendenge moko na pasteur mais quand un peu ko tout na volonté nzambe na église mususu ndeko mwasi ekosala bien makasi un grand merci à mon boss mon patron papa Sibu Mutombo merci papa pour la confiance pourquoi pas à celui qu'on appelle Prêtacolore moi ça mondel
Lele ou Jana. Bambote na vraiment belé ma grande sœur chérie. Jupe Suisse vienanga jupe pendant 5 fois ballon d'or na Suisse wana. Maman madongo ma la patrona motema ya fiotingo na Suède. Bambote na vraiment belé émission vous avez droit de savoir bozalaka na droit koyeba bozaka toujours branché na chaîne Bino Congo Check TV boza décider check Congo Check TV Yasiba Mutombo